Manique. Est-ce que tu as les épaules, Yako, assumer tout ce que tu racontes sur les nets? Oh, quoi assumer? Oh, quoi assumer, bah, répercussion, il y a tout ce que tu racontes. Non, mais tu peux dire, bien aux autres tika rolobate wana. Moi, la masina, akola la masina, moi, na kisenso, fi wana ya salite wana, fi wana a botakate wana, fi wana ya stérile. Je te l'accorde. Ça, je te l'accorde. Mais quand tu dis qu'il fallait la langa, pour na répéter, pour ton information, il fallait la langa. Fallait la langa te pe arotika la kosala yangote erotika la kosala mate keba na yo mwasio keba na yo ozana na faire nangate tu me connais pas na ebiote omoni muto na ye muto a otindaka yo apesa yo bambongo a otindaka yo osala ozosala ya ofinga nga po ya o ridiculiser nga. Faites attention à vous, faites attention. Moi, si, Zana ma casse, Zana ba poli aromema tout ce que tu es en train de sortir, ben santé tout aux obim s'assurera. Zana ma casse. Moi, le la respect, zal souste pour personne, vous n'avez plus aucun respect pour personne. C'est comme ça que ça va se passer maintenant. Moi, je suis devenu ton ombre. Donc, comme appelle Elilingi na yo maniqué. Pour poursuivre yo toute ma vie. Pour poursuivre yo. Si tu es une femme, tu as tout ce que j'ai, moi. Comme femme, sors. Arrête de te cacher, sors. Dani Timanga, vrai noko, vrai tanta sola bien. Gauche droite, à la table pantalon quoi. Au moins. MJTV, vitesse wapi. Abonnez-vous, abonnez-vous. Voilà, bienvenue comme ça dans votre chaîne MJ Télévision et surtout dans votre mission analyse populaire. Ezaka bisiko to analyse makambo bisiko yo topesaka ba porna biso dans cette émission. Avant de commencer cette émission analyse populaire où ils ont présenté à deux fois et pas ya Sylvie Bahati ou soit Pananga Daniti Mangande to yebisaka bino biso tozali Belisa Bango Metu de la presse. Voilà équipe technique na biso ya MJ yango wana. Donc so ba ye biso ko mona biso ezaka kaka Belisa Bango Mitu de la presse. Bon, mais ça n'a déjà kobenga biso bongo. Parce que biso pesa bango moi ba palpite pour biso sotoyer bango baluka makambo nini ya rosala. Merci derrière ces beaux caméras comme ça. Je vois Olivier Lowango, Papa Esther et Jérémy. Les enfants pas comme les autres. Et chez moi, je vois comme ça bébé Darvi. Il y a Pépé. Donc mon amour boye bonzambe toujours parce que dans notre chaîne ici il y a toujours Dieu parce que biso tokenda na bonzambe. Merci aussi comme ça à la première dame de Orléans. Là je vois notre patronne maman Mami Wanza. Donc et quoi monte quoi bende benga maman bongo benga maman bolamu leke belé o benga ba kombo nyonso benga maman o asala ka bango pour bazala na kati Orléans. C'est maman Mami Wanza. La première dame de Orléans avec l'association Le Femmes du Cœur Kuna Basio Mitema Mbindo, l'association Kuneza raté
Kouneza Basho bazaka mitema pire. Nde bazaka kati association de femmes du cœur. Ba Basho banga te que bana batu na Kinshasa balela bakeni bakosa kosa makambo te. Bissoawa, nous avons conseiller principal Yachon Nabiso Zaka, notre daddy, papa Micha de Paris, donc papa Nabiso, Yakawana, maman, madame, voilà. Et puis je vois comme ça, Rossi, Roni, voilà, Roni Bessial, donc notre rappeur, je te salue. Et pourquoi pas de voir comme ça Kevin Bravo, Wanza, je te salue aussi avec sa chaîne YouTube Autoroïb Sabine Opemo s'abonner déjà qu'on est belé authentique. Il y a notre frère Kevin Bravo Wanza Yewana, donc vous s'abonner et puis ce botali rappeur Nabiso Roni Bessial rappeur moko abelisa bango mi tout na kati ya Orléans wana parce que bango bozana bana bongote. Bana il faut ba mayele moi makamba bien et ça l'a très bien autour de ces beaux analyses d'Anity Manga va parler de cette affaire Badir Yamaniké vers Cindy Lecoeur et puis je vous promets dans cette émission tu retiens la bino image oyo Cindy Lecoeur a outil pour répondre Maniké à deux fois tous à kana babilo ko moko boye ya ko respecter ba personnalité ya bato. Voilà. Mon roi Cindy Lecoeur, na kati ya quartier latin, azana ba rôle belé à jouer. Et puis tout le monde a sœur na biso Cindy Lecoeur, arana tamingité ya obimara na média kolobaka peut-être du n'importe quoi. Mais pourquoi seulement Cindy Lecoeur a voulu faire cette vidéo na kanda boye puis qu'on répondre Cindy Lecoeur na balulenge oyo. Allez-y comprendre, cela veut dire ayoki mo ebele soto yena no manike na rotana na musoko ningi otake quartier latin. Il faut aussi quelque part y rozala paix na ba bon sens quartier latin eza orchestre yo famille na yo Elie Emeli. Pourquoi? Parce que grand frère na yo Babia celui to otala mwana na ye ndenge azawana to ndenge mwana kolibongo pa koyemba et c'est parce que Kofi Olomide a préféré qu'il na maternité ya quartier latin a héberger Babia moko boye abotama. Voilà surtout le ba makambo moko boye il faut quelque part et le ba yemo pa ou ba contre molema bazaka pe partout hein Kofi Olomide il faut comprendre Esther na biso Cindy Lecoeur baka moi partout batu ya moi ba genre ya balulenge bongo manike kotala soki kamera manike nga na koloba eza parce que mwana na ye Prince Babia akatani na Vodacom soki to se comprendre bien nde mwana na ye akatani wona eza bakambo koyemba Kofi Olomide azana ye wana azalaki lokola ndenge baba ndeko na biso bayaka ba 50 na ba moment ya ba nani ya ba ndeko na biso yo cet artiste son nom c'est qui Inos B voilà ba 50 leur bayaki et bazalaki wana lokola ba jury et ça dit que ba poni na bango innocent parce que bayebaki que innocent balume voilà Akon voilà voilà Akon pardon on le baba 50 sawa baba rappeur ya bande comme ce soir ba Akon leur ba yaki ba pona ba sala ba choix na bango na innocent balume pourquoi parce que innocent balume abandai couper ça le meilleur ya yemoko oui Prince Babia chante bien mais na ndenge ya ba juge na ndenge ba Kofi Olomide ba ke na makambo ba monique non il faut topé ça va congolais nous pas aux na avenir na futur est-ce que Kofi Olomide ko za na monter mama bepo na mwana ya Prince Babia je ne pense pas et puis problème oyo ti oya otakne Cindy Lecoeur et ça par rapport à Yanine. Et voilà maintenant la réponse de Cindy Lecoeur. Abonnez-vous massivement dans notre chaîne MJ Télévision parce que la chaîne il y a pression. Parce que tu as une information dans ndenge o elongo ban.
Toi, tu le roi de la chaîne, Moussous, au moins 40 vues, moi 30 vités, biso bongote. Une semaine, ton dernier, bana maman, boyebit, daniti mangabino ndeni ayaka. Quelque part, manique, na moussala o sala ya presse, il faut qu'il y ait un respect à l'artiste. Ce n'est pas au dépasse à langage na yo, ce n'est pas au que na biloko moko boy ba sens moko boy te. Maintenant aujourd'hui, prenons un exemple, na ndenge olobi ba bêtise. Bande ko na otiki na bino Cindy Leker. Boyo ka Cindy Leker, yé moko nde alobi makambo mani ki alobi. Et puis à tout une question, est-ce que kokoka makambo ozoluka? Il faut faire la différence, hein. Cindy Leker azana bato belo bayoka mungongo na ye. Cindy Leker azana bato balingaka ye. Azana bakondi o balinga voix na ye. Aujourd'hui, ce que bengi est commis allez, wana ce que comme makamba ba pardon moni, azaka ndeko na yo, azaka mwana mboka. Allez-y comprendre. Cela veut dire son amoni Cindy Leker qu'on répondre parce que ça lui passe. Comment tu peux dire que famille poupa abimanayi et puis natu nanan kovanda na masina eza mabe kovanda ya kisenso eza mabe bandeko bon répondre nganan kozala mwana ya kitokimosi eza mabe biso nyonso na oza musicien na mboko oyebi ba côté wana oyebi yango très bien parce que eza ba quartier na biso eza ba commune na biso. Si on vient dans la télé, et on a dit bien, on a dit bien, moi, reporter raisonné, a dit moi, cadeau, le moi, tu viens dans la télé comme que le bêtise. Non, 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 non. Non, 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 non. Et Kofi Olomide est ton père. Atali, soit le bien réagir, les gens vont parler Kofi Olomide. Parce que, Batu Balingaka, comme ça, Kofi Olomide m'a bé. Non, non. Obinisaka baninga mabe poani tango obinisa muninga mabe pozwa nini kasi po bino bato bozaka bato bolamu molamu yango po bosala atomona ate na Kongo na mokili ka biso toyebi ko vivre biso tozaka bena bato bolamu yango eyebani te. Aujourd'hui, fidèle ami internaute, non, il a monopolisé parole parce qu'il s'agit de cette affaire. Olivier Leon, papa na Jérémy, surtout on a même pensé na yo. Tout balancé dans nos vidéos, il y a réponse, il y a Cindy Leker vers Maniké et puis on a biso pour atoshi ça na biso émission book. Maniké. Maniké. Yozo quand ça pena que ozana. Est-ce que tu as les épaules, Yako, assumer tout ce que tu racontes sur les nets? Oko kako assumer? Oko kako assumer ma répercussion à tout ce que tu racontes? Non mais tu peux dire, dengo zoti karolobate wana. Moi la masina, akola la masina, moi na kisenso, fi wana ya salite wana, fi wana a botakate wana, fi wana ya stérile. Je te l'accorde. Ça, je te l'accorde. Mais quand tu dis qu'il fallait la langa, hein? On a répété, pour ton information, il fallait la langa. Il fallait la langa. Puis, arotika la kusala yangote. Erotika la kusala mate. Keba na yo, monsieur. Keba na yo. Ozon en affaire nangate. Tu me connais pas na ebiote. Omoni muto na ye muto a otindaka yo apesa yo bambongo a otindaka yo osala ozosala ya ofinga nga po ya o ridiculiser nga. Faites attention à vous. Faites attention. Moi si zana makasi zana ba epoli ya komema tout ce que tu es en train de sortir ben santé tout ozobimisa sur nga. Zana makasi. Moi lokola respect zal souste pour personne, vous n'avez plus aucun respect pour personne. C'est comme ça que ça va se passer maintenant. Moi, je suis devenu ton ombre. Donc, comme appelle Maniké. Pour poursuivre yo toute ma vie. Pour poursuivre yo. Yebaka yango. Si tu es une femme, tu as tout ce que j'ai, moi. Comme femme. Sors.
Arrête de te cacher, sors. Et voilà, merci, le retour est déjà sur ce beau plateau de analyse populaire. Place où tu mets ta analyse, il y a makambu ndenge longobani, nde makambu kokenda. Soro lingo tchabo et aux zones on a tout droit pour comprendre que Moussa les Arabouis. Patron n'a charlatan, patron n'a montement à l'obarate, patron, ton patron, il faut qu'il y ait une place à beau patron. So qu'on y c'est que allez-y comprendre. Vous avez regardé fidèle ami internaute, vous avez compris comment Cindy Lecker à répondre parce que les Kambwa maniké ou banda qui maniké azo loba azo les kalaba média azo sabe micho azo loba azo kende boy azo ko critiquer voire même quartier latin quand même quartier latin et saline de kono babia paix à son âme afute la ndaku ata mwana bakar so batu bayamba babia na bangola na wapi c'est parce que à l'état qui na quartier latin c'est parce que baba babia bayebaka ye top musicien ya Kofi Olomide na asir tele babi azaki na orchestre abanda obeta ka banzembo na moko abanda obeta pe banzembo quartier latin entre guillemets on se comprend mais aujourd'hui quand on a babilo moro boiza il y a respecté envers la personnalité il y a ndeko moi si pe aza moi si le quoi yo non tout soit non bien. Moi si Asama po Azana Mobali. Maintenant, tant que tu il y a mon Kingan. Est-ce que vous pensez Fali Poupa peut prendre ce temps-là? Il y a Magambo, il y a ma bêtise bongo. Oh yo bimisi, c'est pas normal. C'est pas normal. Tout à l'heure, tu vas vidéo, mon sous-soir, il y a man qui a un problème. Là, on a biso, on va savoir na fimbu, on va boire quelqu'un malade. On va pas aller na combo ya man qui. N'habite ceux qui va relation présente. Est-ce que vous pensez que Cindy Lecker peut prendre le temps, Yarosala, to aloba na muntulwa manike? Mais ce moment, Cindy Lecker attend combat l'oublier. Parce que trop, c'est trop, quand même. Tout ça rappelle la limite. Limite, c'est là, ils arrêtent bien. Si le prince Babia a limité na Vodacom best of the best. À sa musique, à sa voix, il y a bien. Comment productrice là, si on comme productrice, là, où est le mal? Et ils appellent bien, Yomoro Salimouana, je pense, Tata Mwasi Naye, Tata Mwasi et moi, na ya Prince Babia. Qui s'injora? Si tout le monde qui est na dîner, il y a album, il y a Kofi. Celui qui s'injora, ça rappelle même il y a Kofi. Et ça pour aller. Babi étoile et va ne rappeler une étoile. Ce qu'on fait étoile, on appelle une étoile, on appelle une molili et qu'on étouffe, on dit babi sur badani timanga. Tu comprends que tu as une étoile. Il faut te voir na pembeni ya maman oyaza na grande étoile. Maman mami wanza. Aza na étoile ya munene. Donc on appelle moi na yewana na moi étoile na ngaya muke na kongela. Yo linyeka na na sombre. Non ça na sombre te. Na za place au lumière exacte non. Aux années 2023, il faut qu'on se sépare dans la relation monsieur Yakala. Oh Monique, bah ma bête pour naïe bazarawana pour na rubundi sayo. Séparer na bango. Et ça ma rambo ba Kofi ba sali ba Cindy Lecker. Ba boy na bango ba tu mususu bazana ba contre molema. Ba to bazana l'esprit a bien été. Cindy Lecker na quartier la te ba benga kaye honorable. Mais mission on a outi Hollanda ba ser na biso ba Virginie ba yamba Kofi. Batu ne babi ah batu ba comment réclamer obimisa banzembo mais to moment na bana mibali Cindy Lecker to yoka ite Kofi ko to seka jo et ça va bien quand lobby bi no mutu boloba yike Kofi a comme trop Cindy Lecker a commis sa quartier la tension penine abi bon ça va to vandisa non Cindy to bimisa non bano ya mibali quand bino mo lisusu boye o Kofi a seka makasi pour Congolais, il y a des gens qui ont non comprendre ni
on comprendre te on comprendre te nini pour le camo expliquer que yo lundi ya wana ba ozongela ko expliquer yo mardi to mercredi non professeur Olemba ko expliquer professeur Olemba na nde Danity Manga lemba di na lemba te na moto c'est na obi mabe maman Mami Wanza la première dame de Orléans motema ya batu ya papa Misha ngai papa Misha de Paris bazu wapi papa boy kuna bozana papa boy attention mon kete bozana bana le quoi ba Roni Bessial te boy les grands rappeurs na kati Orléans wana bozana bana boy te bozana bana ba yembela nzambe te boy o ba bibonzie pa nzambe le kola ba Kevin bravo Wanza Kevin bravo Wanza yo na kombo Kevin bravo Wanza il faut même on a 3 temps et puis baradou au monde bara moi dou nzambe mingi donc ça ka moi bien pour maman il nzambe problème était na montre est-ce que tu dis mabe to ba mabe poani Manique étant que grande sœur mais quand on peut rectifier ba maloba na yo parce que mbe sindi le cœur a siliki boy toninga toto ka Manique na biso lisusu on a parqué te tondo sa musana yo et que zala quelque chose de bien. Merci comme ça derrière ces beaux caméras je vois Olivier Luango papa na Jérémy Esther les enfants pas comme les autres te bango le roi kuna te to mona ba bébé Darvi boyo comme mona kombo ya sika kombo ba opasola na chasser comment kalaté kopesa mwana nsu kombo kalaté bébé Darvi yo non Darvi il est vie aza pembeni ya mama o aza na vie koko na ye Mami Wanza bébé Darvi bébé Jérémy Luango le wango za kabongo a opesa kombo mobimba bébé Jérémy Luango oyo ke mwana za la kati ya Bible bébé Esther o mona ge anga nzambe ba rapeleni koko na bango Mami Wanza Sylvie badi Jonathan Olivier dans ta la Sylvie Sylvie fa ko pesa ko mwana ko bana to ya mwana po biso wa ezaka bo merci na bino nyonso besoin de temps kolanda biso ba vrai ya Danity Manga et puis ba vrai ya MJ télévision ba vrai ya Olivier Luango ba vrai ya Sylvie Bahati o balinga biso mais Sylvie Bahati alobaka to bo s'abonner et ça le roi soutien na bino pa ya Danity Manga le roi pa Sylvie Bahati le roi pa Olivier Luango le roi pa ya la première dame de Orléans mutabanda ba komba ba première wa kutu bango te mona poto ya kala ya tongo makasi komeka pe mona mama te komeka te pardon na sengo pardon zaka bien to ba makambo nini to yo loba na télé soto lingi musala ngo ya journalisme soto lingi pe to pesa ka batu ba conseil to ba nini to yo loba po ko banda lelo tilobi kombo na o na otanga ti na ngamoko mère nde mais sosko eza ndeti mama Mami Wanza nda se mère ngate na tanga te mère nde muta bite tanga nde to tangi mais so te nanga no tanga te no tanga poani no tanga te nga no tanga te quant à moi merci beaucoup na bino nyonso yo la na biso na kati ya chaîne na bino MJ télévision et na Danity Manga belisa bango mitu de la presse et tala biso belisa bango mitu de la presse ba ko bela mutu pe ba ko bela mutu pe ba ko ngunzama toujours. Quant à moi je vous dis merci et bye bye. MJ TV Sambara Goli Mazabata Bila Koli Gobo Sambara Goli Mazabata vraiment bon s'abonner Sambara Goli Mazabata Bila Koli Gobo Sambara Goli Mazabata MJ TV Sambara Goli Mazabata Mami Wanza Yoga Mami Wanza Danity Manga vrai non vrai tanta sur la bien gauche droite à la table pantalon quoi au moins MJTV,
wapi. Abonnez-vous, abonnez-vous.